Bah, en fait, papa vous fait je crois 12 ans, 13 ans si je me trompe. 12 ans, 13 ans. Oh là. Si le lot, ça dit que l'éducation est maman. Oh là. L'éducation est très bien, mon col, la gamme, mon col, les casas, l'éducation, la gamme, comment qu'on l'a. Na joue, à côté, on a fait ma dîne à la mort, on a autant joué à un joueur à film à Bambo Cavani. Quand on est belle, on est belle. Attends, relation, il y a Dada Nadine, Ezarani. T'es que si namoni yo mo muto bisango. T'es pour notre note au sabat tournage ni na jouer relation à Dada na mama Dinana. Moi na mosala ya patron na ye. Mais on vient na Belvic Tondi la patronne. Belvic Tondi la patronne. Mais on vient vraiment à nous à Kanisinga moi trop. C'est que tu gardes bien ya Belvic. Na garder belé na zala na ngana ye na yeba ye mais moi ba temps on qui est na ye tournage na trouvé kati na ye nzambe apesa ye ana compassion za na mawa ya batu moi soir très bien oh non na loba na été ils a première fois pina loba aza c'est comme si na aza sensible na passi ya batu aza vraiment la posa au compature donc aza vraiment bon et puis elo misusu fait ça comme éducation très bien j'ai comme éducation là comme que on va na ba artiste ba na ba star ba na éducation c'est là comme éducation donc tali pas bolinga mais t'as dit na boka na parents oh ba éducation très bien maman là so tali bien bana ba artiste ba star nde baza pour éducation bien yo so moi na star moko ata ministre ne kuluni to fazer Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, merci mesdames et messieurs, bande de Koya Top Media Télévision. Vous savez, nous sommes le 1er janvier 2023 aujourd'hui, une nouvelle année. Oye bandi, nzambe asali grâce naye, tozala ki lobby na ba église, tokenda ki kokumisa ye, une façon ya webse merci Seigneur pour ndenge obateli biso 2022 mobimba. Aujourd'hui, je suis bongo na résidence ya mama Top Wato, mama zanga génération, mama ni mama. Mama ya ban ebele, maman azanga génération, une maman qui embrasse tout le monde, une maman qui a un bon cœur. Aujourd'hui toye awa nazwa ki pe appel nanga ndenge ba maman na biso ba considérer biso ndenge ba linga biso nazwa ki appel nanga une façon ya koluka moya ko ya a de pas maman. Mais lorsque je suis arrivé ici na kuti makamususu makambo na kuti awa na kanisi bokozwa ba détail nango bokozwa ba détail nango na kati ya vidéo oh mais na attaque nanga déjà bo utomona moi quelques extraits on a wana ces deux filles baluki moye ko sala commentaire na bango par rapport ya mokolo ya lelo bande ko balandi j'en profite pour na ko yebsa bande ko nyonso bazala ki malamu dada milinga dada tika na ba est-ce que wana nini poka ba yebsa yo ke do la maraté olingi do profiter voilà et j'en profite pour dire un grand merci na ba nyonso bozala ki trop cher pour na tadingala pa pour na Top Media Télévision na année 2022 nzambe abatela bino tokutana na bino lisusu ti na 2065 tozala na bino nzambe a pesa bino vi molai. Là je pense particulièrement à ma maman Mama Bijou Nketani. Mama Bijou Nketani, mopanzi à Papa Jean-Pascal Leka. Je vous aime beaucoup. Papa Jean-Pascal Leka, Mama Bijou. Nzambe azala na bino soki na dédicacé bat na lingaranga bongote. Un grand merci à maman Deborah Lubanda, Kilo Mère à Calgary, prendre guérison, maman Bisika et Zoamio, Nzamba Sunga. Nyon Sodo les Kamalam, maman Deborah, il n'y a pas de locaux là, yo maman. Un grand merci, maman. Bobozaki trop cher pour Nanga. Un grand merci à maman Zozo, la femme de papa Noé Mavaka Lanzinga, Ye Moutazalaka, directrice. Il y a Top Media na Canada, Kuna, parce que finance Nyon Sodalaka na Maboko, na Yeso Aboyi, Nakola Lanzala. Maman et papa, je vous aime beaucoup, maman Zozo, papa Noé Mavaka Lanzinga. Un grand merci à vous. Un grand merci à Sarah Tola, il faut qu'on se le dise. Elle m'a aidé. À Bimisinga na place Mobo Oyo. Et Kinga Tampo na Bima. Aujourd'hui, je suis ce que je suis devenu grâce aussi à toi, grâce à ma participation. Je te dis un grand merci Sarah parce que tu as été une bénédiction pour moi pour l'année 2022. Un grand merci aussi à son homme, Papa Diego Milito, parce que
ceux qui y étaient, mais peut-être les pénazois donc occasionnaté. Un grand merci à maman Yvette Mbangou. Maman Yvette Mbangou, merci vraiment maman parce que Bozaki trop cher pour Nanga, maman Yvette Mbangou. Un grand merci à Vison les Kandima Bia Lancelme, Berthe Condé. Eke et Zongi et Souki na katikati au pire ça a solution à problème. Bertin Kondi, tu as été trop cher pour moi. Vous êtes tellement ébélé, si on a bandé compté bino on a 40 minutes ni on soit ici là. Un grand merci na ba mère fan, le meilleur abonné, je vous salue. Président bébé, maman Nathalie Nana Moussibou, Angelos Karwan, bonne année à toi. Un grand merci na Sol Yabambemba, un grand merci ku ya kolanda biso awa. Fatou do Conti, Makia la Kumba, Sol Yabambemba. Angelos Karwan, maman Madeline Keti, Jenny Beta Industriel, Tata Po Fapekato, Nzambe Azala Nabino, un grand merci Nabino Nyonso, ma mère fan, le meilleur abonné, Nzambe Azala Nabino. Tolandana nous makamunini ezo le kanangambu ya mama top et puis on se retrouve tout justement après pour toi Ebani Tokoiko Sala Top Media Télévision Tozana Bino Mia. Merci pour la réalisation de cette petite vidéo. Bande Walandi Tolanda Ngonan. Et puis attends, j'en ai oublié. Elle a toujours été chère pour moi. Elle s'appelle maman Anna Ngalapa. Maman, je vous aime beaucoup, je t'aime. Papa Ngalapa Kaoupa, je vous aime. Mon président, là c'est peli parce que naba 8 heures. Merci beaucoup mon président, ça me va trop au cœur. La famille Ngalapa, je vous aime beaucoup. Balé kinanga na ba o baza libanda Afrique, na ba o baza na Afrique, na ba o bana mboka. Na pesi bino nyonso mbote na linga bino mingi. Yaya vous aime beaucoup. Priez aussi pour Yaya. Allez, big up. Atika Patrick Mbinzoé Guerlain Moulouba, héritier Tchédo. Exilé d'amour, sponsor à l'envers, copinirté. Chérie, pousse ta langue vers ma bouche avant que je tourne ma hanche 6 fois. Oh mon asentira bolingo balatisanga utana maîtrise motema mbinga mobali ya boyola droga no si permettre. Constant Timba, Emedo Sambi, Jokuluma, Almeida. Yo mokolo baki na sala bolingo no liboke na kasa na pokotoli ala tani. Dieu na Dieu, Où es-tu mon amour, papa Solange Solia? Wapi yo mon bébé, papa Landry na Suzanne, Blondel Binzoui, Vipanda. Exilé d'amour, sponsor à l'envers, Rafli Yongo, copinité, Michaudar Patrick pousse ta langue vers ma bouche. Serge Ilongo, avant que je tourne ma hanche 6 fois. Oh mon asentira bolingo balatisanga utana maîtrise motema mbinga mobali ya boye. Patrick Benda, Pito Mabungu, Karisho Mukanda, Mathieu Munzemba. Président Tony Azabedo, Matou Bombola, Christian Louis Nama, Jocelyne Mbala Matondo. T'as dit au moins, suis-moi quelques minutes on a l'accès. Tant on assiste déjà qu'au épicier, les temps, on a bandasco pour Tumba. Au blond, on a tout ça. Elle de poulet, Thompson, Malangwa. Comment ma bébé Oh, tout solo là, moi ma bébé na salini. Oh mais kasi, on a tongo. Bonne santé. Bino bien. Le bal c'est des sous-sous. Ah, tu vas voir Pour bino mikolo mabala bo sakana te. Et puis nyonso bozo lexango kana coulis. Merci, amen. Toyambi yango kuna 2023. 2023. Et bien, bah, comité, hein, Dada, mais le bon Dieu t'a fait grâce, tu es là. Il faut dire merci. Hein. On va les plus en bon, on va santé la nuit. Donc, quelque chose se prépare déjà pour la maman top, hein, Lélo, apparemment. Et là,
surprise pour bato ebele hein. Surprise pour le bateau. Ah to lo baté. Siko mais nasuka ba mona ndenge nini mama azalaka na bato na ye ya théâtre ebele mais jusque là parmi 5 personnes déjà si na moni wana moni ata mutu mo théâtre te. Yo zela na obi na suka ti. Na suka omona ngapi na mta théâtre. Yo za mona na ye. Oh mais na mta théâtre tambe kina ngamba ba théâtre na cha ngamo. Oh. Kapo sa ngapi na nini na ba théâtre. Kusama kona keke. Yo go mona théâtre ti ona bishi. Oni kalke. Monya. Owe kauki. Mek na ngaka shako. Apandanga samna TV na lamba ka te. Tele ra ite mona sana fanika tele yobi mama salanga. Meno mona bu. Ngai, yo mona kwisi kauki. OK. So ngonde kauki bongo bameka kangonde. Il faut aider là-dedans. Bameka ngote. Te. L'année 2022 pour Nadada et puis avec sa maman, Mama Top Wato, elle est qui n'a nous par rapport à Dada? Ah, bon, en 2022, d'ailleurs, maman passe là. On perdrait grande soeur Nanaï. Il y a mois de mars. Ok. On perdrait grande soeur Nanaï. Il y a mois d'août, on perd mon grand frère Nanaï. Jusqu'à nous avons merci. Avec le papa, grâce à ma sélection de ma c'est vraiment la lélé qui trompe. Il a été un numéro de la mine. Il a coupé plus bas par responsable de la famille. Il dit qu'en 2000 c'était vraiment ça. Elle a vraiment passé pour nous. Vraiment, on a pris challenge, on a ça, mais TikTok en 2022. Et comme on a fait, on a fait des maki, un restaurant. On a fait des lélé. On a fait des c'est que moi passe ma casse. C'est plus scandale de merci. Bon, à part Wana kaka makamusu tozalité Dada. Le bilan de Dada en 2022 Zaki ndenge madame. C'est bien. OK. Ngolo ensemble que maka OK. Puis dans la circonstance, c'est il faut dire c'est ma merci. Donc nous avons apprécié paiement à batterie encore pour l'espoir. Celui que 2023 au makamutu OK. Ah wa bozo bala et c'est du soto loba. Mutabala zate. Mutabali omoni na balo yoka ina maka. Oza tika makamudongo ni oloba. Boni doza ka songi bu. Tika ngapa do mo. Zela na Dada eza na eloko moko na notre cité. Na salaki une émission avec maman. Ezalaki à l'occasion de la 55e anniversaire. Oh, Dada Ezalaki à l'occasion de la 55e anniversaire ya maman. Je devrais quand même faire un truc du genre ya kozwana no ba impression ya bandeko nanga les enfants biologiques ya maman. Maman Top nazwana no ba témoignage na bango et tout mais nazwa ki temps wana te. Est-ce que aujourd'hui tokoki kozwa mwa témoignage po ye aza te mama aza te tokende kote kuna bazali na ye na baninga na ye mwa témoignage ya mama po na yo 55 ans aujourd'hui en 2023 okoki kozala na témoignage nini mpo na mama nano aboti yo nano saka nzambe monso apesi age wana eza grâce ebele babotama bango bakufa babebe kutu baa na mort baokufa meso kutu bamoni ata mokili te bakufi me ye 55 ans na ye gloire au Seigneur tolobaka boye topesaka nzambe merci bolamu eza tellement ebele ata kolelo ezalaki mpasi eyaki mais quand même nzambe abateli mamalamu mpe ezalai na kati ya moko yaya ya baleki ebele Dada maman de Mituti 55 ans ya maman aujourd'hui s'il faut ça témoignage eza très intense tosilisa nazwaka mwa oyo eza ya suka aujourd'hui aujourd'hui s'il faut dire un mot
Moi, je fais une semaine. Ça a aucun tour. Parce que la situation est mal. Est-ce que Dada, aujourd'hui, ceux qui balobi ba bandela motivé, okolingaka kobotama na libuma mama to? Vous appelez à Mouta. Yo lingate. On a une question. Comment vous avez cela? Non, lingako. Là, lingate point. Yende la maman onza ma pesa nga yende na ebi ba maman msunga na ebi bon. Toko to maman muke. Te toto ma te toto mo ka en caméra. Et bon ça va. Nani kata na caméra wana, kata na caméra. Okati te. Zela na itongo ba kata. Tala na tsika na longa. Zela non oh, zela non te Dada. Ona te ke ka ukuma ka. Et kauki makasi. Nazo tika yo ko ça. Le premier et BD héros bazo somba whisky pour que nous mela. Biso kwa musala. Ke melanga bona kana. Dada. Et loko bena e o mama alingaka mingi te wana. Ezalaka nini mama? Openeza ka soki osimbi et pas mama top atomboka kamakasi. Ezalaka lolo. Bana. Olobi nini? Bana na yeye. Soko simbi bro. Donc tout le bana na ye côté kuna nde mabe. Côté kuna mabe. Kaba manque à respect. OK. Ayaka mabe moko na yebishio. Toujours avec la lettre moko mante moko. Yebishio appela ka lokwa ata yete. Manque à respect là. Tena mona pende ta pesa rama. Mais yo pe baloba kedo za la photocopie à maman. Mais makamuna yo na ya maman ekokana te maman a un bon cœur et puis trop social et akabaka mingi mais yo ndeti do kabaka te Dada. Te natuni kaka. Siko yo olanda mama na nini? Te natuni yo olanda mama na nini? Yo ba tuna bato ana ba esa ko ke na joie na ba lui wana pena sa maman. Donc so moni Dada pena so kangi misu boye balongoli Dada ba tie mama top okomona pena lokolo ka mutu moko. Voilà. Yo jo bato ko te ne funa nga ba. Dada fufu zate. Zali na ebike yo nga. Na chaque wazapi aya na noa matuni ata mafuna moko. Chaque. Tout là ina be ya. Ngapi na lala hivi? Ah. Oui. Ndaki. Oui. Nga zunginda ku 5h. Na zunginda ku 5h. Na poli bambulu ana nde na yebu. OK. Oui. Chaque wana zawa lukela na chaque. Chaque. Mbote. Yo dans la 40e na libu moto. Oh, 4e. 3e. Oh, 4e. Yo bozali pas ça. Maintenant 4e. On moni que yedo ka raison. Ye aza chaque ombazali. Donc on va aller à 3e. 4e. Mais on va aller à 4e. Un mot par rapport et je vous ai pas nazwa ki temps ya ozwabi noté lors ya émission na sala ki ya maman pour na 55e anniversaire na ye. Lilobani no koki kozala nango pour na maman 55 ans déjà en 2023, c'est pas donné à tout le monde. Nzamba sali ye grâce et bino bozande ndenge bozade. Ouais, comme vous nous avez aussi merci pour 55 ans et belé. En fait, c'était un belé. Après là, maman, biso nzanga on s'habite toujours ngolo. Donc la maman, ils a vraiment ngolo. Ya mo na la liter. Oh, on souffle gâteau. D'abord là, ça. Abu maman, qu'est-ce que d'accord cause na maman, pour la maman qui n'a pas faire mais on va pas me la dire mais en tout cas la maman pour bailler tous les jours dans ngolo. Très bien. Meilleur souvenir ya Chako à part maman top kobota ye ezalani si comme ce que font le souvenir des belé te ngai naza besoin moko à part ka ndenge mama abota ye meilleur souvenir ya mama bana mbulo lelo esi la terre donc dikanga OK atendisanga OK bon pe nzambo sangolo no bala donc nano obali te sikoyo non na bali te ome ngana kata ke doti nde toye boinde na biloko ebele na moni ya ba champagne banini na kata ezaki nde libala. Bonjour, bonne année. To célébrer bonne année l'anniversaire ya maman non na bali te. Oh mais c'est que Dada donc akoso nga kedo ezaki libala mo ezaki oh. Hein? Ya bi te peut-être bon et puis moi ne no akoli te mais maman
Elle parle. Ah, ok. Mais s'il faut dire un mot, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes disent que ton théâtre est vraiment. Ces enfants, na base solide, patati patata. Mais vous voir comme ça, je sens que moi na base moko boui. Et nous connaissons nos côtés par rapport à bandekwana, baluka ko traiter, ba maman na biso na ba papa na biso théâtre le pour la ba côté. En fait, ça comme éducation. Très bien. C'est comme éducation. C'est comme que on va na ba artiste, ba na ba star, ba na éducation c'est Dara comme éducation dans pas bolinga mais elle t'a dit na boto na parents oh ba éducation très bien maman la so tali bien bana ba artiste ba star nde baza ko éducation bien yo so moi na star moko ata ministère tone kuluna to fazer en fait papa fait je crois 12 ans 13 ans si je me trompe 12 ans 13 ans oh là si le lot na vika éducation ya maman oh là éducation très bien mukolo za mukolo le kazale éducation la tanga comment ko lamba comment ko sa musala comment ko respecter mutu en tout cas autant bato za bien éduqué. OK nzamba zo lokumu yo pe kombo chako so nzamba salut grâce au Bali na pesi bino da bana mapasa. Amen. Je suis le distributeur à bana mapasa. Yo mo toza ngota mon côté ka bani bato ba buta. Est-ce que dada une question baloba ke bino bato à télévision avant les canaux télévision faut tchama make-up faut bonga masco yo bo la ve na sa msala na ba lucha make na joa ko tu ni na film adina na mona ota ko jouer na joa ba film ba mboka ba nini. Quand on est belle, on est belle. Attends, relation il y a dada Nadine na ezarani yo. Te kasi na moni yo mo muto bimisa ngo. Te pour na ota ça ba tournage ni na jouer na mboka. Relation à dada na mama Dina. Mwana musala ya patron na ye to benga ke mwana musala. Mama Dina na azaka mwana musala et pas patron na ye. Relation na yo na ye ezani na relation bien na bato nyonso ya théâtre na profiter pe na souhaiter la meilleure vie na la artiste et comédien nyonso très bien na ba fanatique nyonso dada international ba les compagnons de dada international ba abonné na nga nyonso bonne année meilleure vie na nga na Belvic Kondi la patronne Belvic Kondi la patronne meilleure vie na ye vraiment année akanisi nga moi trop la famille Libota donc merci beaucoup maman kamba pambola yo na envie na mam Cécile Ercile Péchard na ye to benga na ka jumelle na comprendre te so na poster photo na nga bato vraiment benga nga ka ye na yebi te so olimbis na yebi te so ki to kokanela ouais on to comment benga na ka jumelle. Mais tu gardes aussi des bonnes relations avec Sarah Massia là. Oui. C'est une amie. Elle est très calme. Très calme. Autant jouer n'est pas la trop fille. douce. Douce, c'est ça d'Adina. T'es dans le billet pe azala trop douce, tu vois. Elle ne parle pas beaucoup hein. Sur la bien, jouer il a presque une influence, je crois, film américaine à Belviti. Ba diminuer le volume pour na monde mbo to solo na dada a to moto ngande ba to théâtre. Mais apparemment au jouer mingi année au pas ya Belvi quand bien est-ce que tu gardes bien ya Belvi na garder belé na zala na ngana ye na yeba ye mais moi ba temps on qui est na ye tournage na trouvé Katinae nzambe apesa ye ana compassion za na mawa ya bato moi soir très bien oh non maloba na été eza première fois pina loba aza comme si na aza sensible na pasi ya bato aza vraiment la posa au compature donc aza vraiment bon et puis elo mususu na loba moi à cela bien ce qu'on a na comprendre mais nzambe mituna biyamo analyse donc muto apasi ayebi pasi ya baninga na ayebi pasi ya baninga na OK ya lo mutala libanda so muni mutala libanda et ça les pasi ayebi pasi ya bi na za mo na hôtel de sac né ekanga te ekanga mi bela tire te fongwa makade kenda ezongo kenda rezongo
Mais ce coup, c'est là une petite question. Et ça, à la caméra de Zati, tu as la caméra, mais est-ce que lorsque tu vois beaucoup de critiques, les insultes au regard de cette femme, tu es dans une polémique, et puis il y a certaines personnes, même au Bani, il y a quand même son travail. Tu peux dire quoi entre vous, les comédiens, Dada? Les opinions, tout le monde. On peut changer. Tu es sûr que tu as bien Dada. Est-ce qu'il faut convaincre? Il faut l'inganga. Dans la moi, malade. On convaincre mon petit. Bon, bah, il a été gloire au Seigneur. C'est qu'ils ont passé là qui va wana, pas à la kuna. Bah, on va dire qu'il était gloire au Seigneur. Quand mais pas c'est là qui t'a monsieur sur wana, pas à la kuna. Très bien. Yes, que tu as fait sur le bas, mon tonnier sauté. Batumia sotene bandimakaye tu vois donc ça un peu ça va balingake famille boteza wana malam na bomba continuer ka ko na e ba soutenir na ba prière ba on peut balingake te même moi pénal les abakuki ça bon ba groupe ba parti on peut la terre comme moi beliti. Seconde Dada pour l'année 2023. Lorsque tu regardes le théâtre, ce que tu as eu à faire depuis Dada Zala Dada Tilelo. Et tu projettes quoi pour cette année 2023? Parce que déjà, ton côté déjà 2023. Tu as dit que le projet est énorme. Les vraiment énorme. Le roi est ça, il faut du faux. Quand tu as dit que tu Makuta, voilà, on a autre soirée. Donc, il faut de ma part. Nous avons besoin de ça, c'est qui m'a rendu. Pour moi, na autre ça, je crois que année télé m'appelle à moi point à biso là c'est à 2 ou 3 personnes qui va commettre ta félicitation en commentaire et ça c'est bien parce qu'il y a déjà qui va te donner la confiance. Merci beaucoup. Merci Tadine.